À peine une semaine après la cérémonie fastueuse de remise des trains et leur inauguration, l'un des convois est déjà tombé en panne, plongeant la population congolaise dans l'indignation. Beaucoup estiment qu'au lieu d'organiser des fêtes politiques coûteuses, les dirigeants devraient se concentrer sur des réalisations concrètes et durables. Les Congolais rappellent que les chemins de fer actuels datent encore de l'époque coloniale belge, sans véritable modernisation. Pendant ce temps, d'autres pays africains comme le Kenya, la Tanzanie, le Ghana ou encore l'Éthiopie ont réussi à développer des infrastructures ferroviaires modernes, fiables et sécurisées. Pour de nombreux citoyens, ces trains présentés en grande pompe ne sont rien d'autre que des cercueils roulants d'un autre siècle, circulant sur des rails vétustes et dangereux. La qualité des voies ferrées, laissées à l'abandon, ne garantit ni sécurité ni efficacité. La population de Kinshasa et du Congo central est même vivement déconseillée d'emprunter ces engins obsolètes qui mettent des vies en danger. Plutôt que de se livrer à des spectacles politiques trompeurs, il est temps d'exiger du gouvernement des infrastructures modernes, conformes aux standards internationaux, comme c'est déjà le cas en Éthiopie, en Tanzanie ou au Sénégal. Le peuple congolais mérite mieux qu'une énième mascarade. Killing ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les... À peine une semaine après la cérémonie fastueuse de remise des trains et leur inauguration, l'un des convois est déjà tombé en panne, plongeant la population congolaise dans l'indignation. Beaucoup estiment qu'au lieu d'organiser des fêtes politiques coûteuses, les dirigeants devraient se concentrer sur des réalisations concrètes et durables. Les Congolais rappellent que les chemins de fer actuels datent encore de l'époque coloniale belge, sans véritable modernisation. Pendant ce temps, d'autres pays africains comme le Kenya, la Tanzanie, le Ghana ou encore l'Éthiopie ont réussi à développer des infrastructures ferroviaires modernes, fiables et sécurisées. Pour de nombreux citoyens, ces trains présentés en grande pompe ne sont rien d'autre que des cercueils roulants d'un autre siècle, circulant sur des rails vétustes et dangereux. La qualité des voies ferrées, laissées à l'abandon, ne garantit ni sécurité ni efficacité. La population de Kinshasa et du Congo central est même vivement déconseillée d'emprunter ces engins obsolètes qui mettent des vies en danger. Plutôt que de se livrer à des spectacles politiques trompeurs, il est temps d'exiger du gouvernement des infrastructures modernes, conformes aux standards internationaux, comme c'est déjà le cas en Éthiopie, en Tanzanie ou au Sénégal. Le peuple congolais mérite mieux qu'une énième mascarade. Bote na bakongomani nyonso balandaka biso totondi binonse botondi mpo ete bozalaka wana ntango nyonso totiaka bilili ya mayema ezali kosala na kompani na bino na train. Alors kaka ndenge ozomona na bilili toza kaka na gare centrale ya Momatra wana train urbain oyo ezalaka nini ya Kasangulu euti kokota na ntongo ya lelo. Donc bozali komona bakongomani bazali kokita baza na esengo parce que bauti kolema bandako na bango bakomi na ville wapi bisika bakenda kosala misala na bango ya koluka mbongo. Alors te bakomita bambouteillage te nini te bakongomani bazali na esengo mingi. Yango tozali kobwaka mbela na gouvernement ya république ameka lisusu kotia maboko koleka na misala ya Momatra de sorte que kompani oyo esepelisa bakongomani emeka koameliore misala na yango. Yango toyosala bakongomani nyonso te bazala na kimia misala ya train ezali kosalema na lombangu de sorte que kapasité ya mosala ekoma lisusu ebele koleka. Kandi moza komona bakongole bazali kokita na esengo nyonso amonda ko alongo mosika akomi na mosala na ye. Totoni bakonzi ya Momatra DG Martin Lukusa na baoyo ya ye nyonso moyenge ezalaka.
La famille, bon, mona kibiso a toyaki kotie la bino ba image o bozali komona ya barail et si la quitté balança qui déjà go na yango et pas ya ministre ya transport. Toye komona batwa OVD, bata OVD batwa sala banzela wana, baye ko bima wana, baye ko pesa ba explication non, to tchaki bongo en attendant basaki. Bobi Congo toza maladie soki toyaki obelela te bolunge botika ngo bongo toyebi bino parce que biso nyonso toyebi na mokili nyonso tofandaka soki baza kosala ligne moko ya train avant balancer yango batiango na nzela bakosassurer ke nzela nyonso eza parfaite ou parfait. Oui, bakotambola batali place nini toza na problème place nini tango mususu sima to libange vandaki bien te bino bozui basaki bolandisi landisi bozui rai botier bozui ministre pe aye ministre à transport aye président de la république aye tala boyok sa bato soni RDC soni comment elo kona no silité bino boyoko lancer go parce que c'est là qui t'est malgré boyoko se défendre que oh ba congolais pour ngala moni mutu moko loba bino bozala ka ba biloba loba soki loko esalamaki esalamaki na esalam ndenge zalaki wana boyaki ko ganga RP ba yeko bongisa il faut boyoko zonga ko loba neti ngala zonga ka ngala yeko zonga na yeko zonga pona nini parce que bosalaki eloko wana bosisaki te soki to ganga ki te bolingaki pe boyoko bongisa ngote. Comment bokoki ko lancer nzela ya train likolo ya basaki ya zelo il fallait boser la ti ndenge bolobaki ke bosala bongo tam sous place wana saki érosion bozu basaki ya zelo botier après bozu mabanga botier bobongisa ngo nyonso nzela eza parfait bomoni mutu nyonso nyonso toyeto moni nzela ngo babongi boy mais bino boye na nzela botieli bat basaki pe bokei boyebi po mutazo wa vidéo ane sala ki combien de jours avant bino boyo réagir. Faut boya olobati. Avant bino boyo réagir et ça là qui combien de jours? Parce que date au ya relancement et ça là qui air président aye ko inauguré soi-disant train c'est quoi nzela ne sila qui te poani. Vraiment c'est un peu regrettable. Toko bandobe la bino ba kakaboy bo sala makambo si ça raté na banda kuna côté ya Chibangu ya Sebeko. Ministre infrastructure baso sala s'occuper basali sopenini je sais pas baso sala so biloko ya régie des eaux. Je vous dis mai na balabala bo soki mbule bete eza mawa eza mawa pona nini bolingi ko timbola bosili sakelo côté soki bomoni ke to timbola nanu koto soto sisi apoto ke kuna pino boza bo timboli awa bo timboli kuna apona sima nango boke bovandi batikali 1 mois 2 mois mbule beti et comme ko sala érosion pour nini pombongo budget comme susu ebele ba matisa mbongo soki place wana eza na mbongo epesa ki mbongo ifoza la autant mbongo wana babimiseli bino soki banzele sila katendenge nini banda kona rumela te bolanda ba responsable ya makambo batongela ki biso batela ki biso ba saki na sa train la ligne non on met les sacs pour aligner et puis pour stabiliser la plateforme avant de venir poser les rails. C'est des techniques. Ça ne veut pas dire que les rails que vous avez vu soutenus par les sacs, le train va passer dessus. Ce sont des mécanismes, des processus de la stabilisation. On doit d'abord savoir dans quel contexte il était avant. Et puis, les génies civils viennent après stabiliser et faire. Vous allez voir, je crois que je vais vous inviter d'ici jeudi, mercredi. Vous allez voir que les sacs que vous avez vus autrefois ont disparu et sont remplacés par les bétonnages de génie civil.
Pepa taro Pepa. Hein? La kangi déjà, c'est bon. lisusu na bandeko nyonso balandaka biso bozalaka ebele ntango nyonso kopartageaka bilili ya maye bazali kosalema ya matin mpe bomanifestaka bolingo na bino mpona chemin de fer wana nazali kotalisa bino rame compose na bavoiture ebele oyo emenaka bakino kotaka sangolo ti na gare centrale kaka nde bozomona tozali na gare centrale ya Kinshasa remarke barame eza ebele wana eza oyo ekobanda kosala batrain express oyo ekobanda kosala batrain urbain ligne ya ntango oyo bazali kobongisa rail mpe ekosilaka na nini te mpo eservir bana ntango ozala na assurance kala nini te ezozonga bongo nde mboka bongo mboka ya bakoko Monsieur le directeur général, vous revenez d'une randonnée ferroviaire au Congo central. Quelle lecture faites-vous de cette itinérance? Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux puisque depuis la nuit des temps, depuis que notre pays est indépendant, c'est la première fois que nous avons un gouvernement, en commençant par les chefs de l'État, jusque la première ministre, le vice-premier ministre des Transports et tous les gouvernements soutiennent la relance du chemin de fer. Notre lecture est que nous avons relevé un défi incommensurable avec tous les ravins qu'il y avait sur ce chemin de fer-là. Et que les trains passent aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de grandiose. Mais, j'insiste et je suis dit, ce n'est pas assez. Nous devons renforcer ce chemin de fer-là. Toute la superstructure est à refaire. Ce chemin de fer a plus de 100 ans. Il faut qu'on refasse. Nous savons que nous avons des difficultés dans notre pays, vous savez. Nous sommes agressés politiquement, nous sommes agressés avec les armes.
on va aller avec les moyens que dispose le gouvernement aujourd'hui, progressivement, brindille par brindille, pour que Kinshasa Matadi, d'ici fin décembre, soit sûr. Voilà. Et quel est le message que vous lancez aux usagers ferroviaires pour l'appropriation de ces vastes projets? D'abord, je commence par le citoyens qui veulent prendre le chemin de fer pour aller à Matadi Kinshasa. Qu'ils n'écoutent pas les montages qui se font dans les réseaux sociaux. Voilà, le train là est passé. Nous venons du Congo central. C'est sûr, le seul moyen de transport sûr à travers le monde, c'est le chemin de fer. Banakini sabani bayo kayo silangoni comme le basuka. Banakini bobang na biote prenez le train. Tukali na nzela oyo biso ya Masina oyo bayebisa bino ke bomoni basak oyo bomoni wana ezali pour kopesa niveau ya chemin de fer. Après bato ba ingénieur na ba béton na bango na biloko na bango basalaka wana bakotia yango kozonga normal. Les gens vont maboma te pour tout dépenser dans le milieu de la terre pour tout dans notre mais ça c'est normal pour te passer à un niveau où l'ingénieur baya balanda kosala misala batia babete na bango ndenge basalaka wana naza économiste naza ingénieur te mais basak bazomona wana ezali fo epesa chemin de fer niveau nango normal au train aza na ba exigence koleka ba mode de transport nyonso akoye ba amonter na 10 degrés 5 degrés 7 degrés tokotia ba niveau et puis tobandi kosala misala baoyo baza ba image déjà ya lelo nous sommes le 23 non oui baoyo baza image ya lelo bakopesa bango bomona ke misala oyo eza kosalema na nzela ya changu eza misala ya mikite eza misala ya mbongo ebele. Merci. Merci beaucoup. Quand le diable essaie de m'intimider. Oyoki elenge ya Congo.